Journée à l'élo, eza journée oyo, tozo kanisa bande konabiso ebele bakufa, pe président nabiso Martin Fayulu Madidi oyo azwaki bala kautu na motu, na banzi bo mona ki événement wana, yango pona commémorer journée wana, to prévoir messe na Saint-Joseph na église catholique, tozo quitter awa na chaise na biso eza triomphal numéro 3, to ko marcher na batunyo soki non église, mais c'est salami pe tozongi lisusu awa. On a cérémonie pe ko joie réjouissance. Tomoni tozo kende directement na messe. Messe pourquoi messe? Messe ezali pona nini? Messe wana ezali pona ko kanisa bande ko na biso ebele oyo ba boma bango nanko bakufa pona souci ya mboka oyo. Pe ko beta masasi même ba chrétien catholique pe bakufa ebele. On a likambo wana yango to kanisa ike to sala messe mo pona kotalisa ke tozana souci wana puisque eza pe na ba question mususu ba tunaki président actuel na Belgique ye pona ko tunaye na bato ba kufa pona ye akendaki a réclamer pe batu mususu oyo ba pesa bango ba sanction na mboka oyo ke balongola ba sanction wana. Or souci na biso na mboka oyo eza wana te ezali beaucoup plus ko kanisa bande ko na biso ba kufa pona mboka oyo makile sopana ming même na IDPS même na ba parti politique nyonso. Alors souci wana yango to sali messe wana pona kolela elongo na bande ko ba kufa. En tout cas ezali mingi pona kolela ko tia na mituna bango bazana besoin bayoka yo. To sabani amate poto kufaka chaque fois biso to boyi ba liwa ya lolenge wana. To boyi pe injustice na mboka. To lingi kimia ezala mboka etambola malamu manda pe esila malamu po to souci na biso ezali na 2023 président na biso a récupéré bo continuer ba ibaki 2000 bakufa maintenant lelo to mona eloko tezo marché na mboka na biso eloko muke biso opposition to sala bo batele biso ba bomi biso yango lelo to epona souci ya bandeko bakufa ezala su bongo te mais pouvoir na biso ba iba bazongisela biso yango to vota Martin Fayulu na se ambula oyo botiel biso to ebiete ako rapé makambu te mboka ezotambola mabe biso be étudiant tozo lata biete to lia biete to tanga biete bo le biso président ya koki wa tanga pe intellectuel ana bagage intellectuel ako conduire mboko na ba norme esengeli. Merci papa. Mbote maman nga c'est ingénieur Gary naza pena ravi ndenge bo pesinga micro oza désir nangai pe souci nanga d'abord ezanini na sepemi komona ba combattant ebele ya SID ne de sangani ça va toyer pona ko sala hommage ya bandeko na biso bakufa elo na osenga kaka na moment tozali to ba konzambo ba ko respecter d'abord la constitution puis bazo respecter yango te to bimaki na bandeko be na sambula pona ko voter président na biso Martin Fayulu Madidi mais avec ces prises moto ko mona oyo to vota ki yango la te mais na osenga beaucoup na ba combattant minga SID to zalaka na foi to continuer toujours lit na biso to tika lit te to continuer lit jusqu'à la fin to zo pouvoir na biso po eza biso moko ozaki partage nanga ya kolobande yango bote mama nanga avis na yo ezani ni pona date na biso ya lelo ya 19 septembre. En tout cas pour la date ya lelo pona nga ezama mingi pona biso ba peuple congolais tokufa ile kola banyama tokufaki ba mususu batumba maki ezalaki mukolo moko pona biso ezalaki mukolo mawa makasi pona mboka na biso soki ezalaki président Martin Fayulu mutazalaki ezalaki lelo mukolo oyo mutu osangaka vanda na ndaku tokanisa bandeko na biso o bakufa pona démocratie ya mboka na biso donc bakufaki pamba te bakufa pona démocratie ya mboka na biso toleli batu wana to sepelite pona mukolo lelo do mukolo ezalaki batu nyonso bavanda kimia na bandaku beto kene messe ndenge biso bata incident to kende do batu nyonso esengelaki balanda biso tokende milulu wana tokende ko sambela pona bandeko na biso milimo na bango evanda na kimia puisque bakufelaki pona mboka oyo bakufelaki pona bango moko te mais bakufelaki mboka oyo babomaki bango na batongo bazobeta bango masasi to sepelaki na mote et puis ya mibale
pona ngai pona mboka na biso toza na passe ebele toza na bestoma tobeli batension mpo tovotaki bokonzi na biso tokendeki le 30 juin le 30 décembre na se ya mbula tokoki vote Martin Fayulu me bayo opesa biso mokonzi mosusu biso toza baveve toza na baorphelin bazokipe biso toza eloko moko tobwakama donc tozosouffrir makasi toza na baorphelin neti ngai na mère de 9 enfants na orphelin mobali atikanga na bana na moto akosunga ngai te donc nali veve bana na ngai kutu baotanga na pasi siko bakende kokamata bana mosusu bakotangisa ebongo ngai moko kolo mboka ngai moko kolo nzete ngai kolo diama ngai kolo mboka bazotswanga te mpo na nini tozosouffrir tolingi cour internationale bayoka kolela na biso bapesa biso mokonzi oyo ya biso oyo biso tolingaki oyo tovotaki topolaki mbula bazongisela biso bokonzi na biso batala baintere na bango te me batala intere ya peuple congolais bazosouffrir. Avec SID, c'est encore possible. Avec SID, c'est encore possible. Avec SID de Martin Fayulu, c'est encore possible, c'est encore possible, c'est encore possible. Ben oui, balobi na SID, c'est encore possible. Papa Serge, ni nyoko koloba na biso po na date na biso ya lelo ezali date oyo batomona ba combattant ebele ba kufa po na ko bimisa ex-président Kabila Kabange. Bakenda kaka boye batomba victime ba kufa bazali susuté lelo nini ko koloba biso pona date ya lelo. Bon, avant là lo ba moninga yi lita meza ya Rovimba. Cari dentaire et dérangé ngai ça fait 2 jours 3 jours na pasi. Na ki moto la télé maté mais pona bitumba ya Congo. Pona bitumba o biso la ngo sima Martin Fayulu na lobité na pasi ya mino faut na ya to ye ko honorer mémoire ya dizaines et des dizaines de Congolais qui il y a 3 ans, le 19 septembre 2016 à Kinshasa. Mokolowana, les Congolais, les Congolais, les Banzela, Nyoso Mboka. Fallait réclamer organisation de l'élection, tenue à l'élection dans le délai. Car si Moto a donné le pouvoir, Kabila, pression à la population à Kokakangote, a dit que la police. Na police na ba mususu to yebite balata ba tenir la police ba bomi bande ko la biso et surtout biso na SID ça symbolique pour boyebi président la biso o aza lelo président élu Martin Fayulu Madidi azwaka projectile na moto ezalaki complot po ba bomaye kasi nzambe o ya sambela ka nzamba Congo aboyaki po Martin Fayulu aza na mission moko otobenga yango Asala Congo comme mboka ya makasi oyo congolais nyonso ont opportunité ya ko améliorer conditions à vie na ye na yango bala nyonso yo moni lelo eza organisation ya SID oyo nyonso moni eza ba militaire SID na ku to bandité déjà au moni bato ba yebele pona olakisa bato na balobaka ke oh SID parti à muke na to bandité to banda dans 2 heures ou 3 heures mais bota déjà batunde batondi to ko honorer mémoire bato wana la dynamique de l'opposition hier est commis dynamique pour la vérité des urnes. To kufisaki mboko ya biso. Jeune na biso Fortuna Ngimbi. Fortuna Ngimbi akufaki. Akufaki babetaka ye masasi. Et puis to benga yebe bandeko la biso IDPS. To yeba bandeko la IDPS boya. Osanga na SID to tambola. Pona nini? Bato IDPS
kufisaki mpe bamilitant na bango mokolo wana na siège na bango bato babomaki bamilitant na bango ezali bajean oyo bazalaki commandité na baoyo babengi bango bapartenaire na bango privilégié ya lelo esali biso tozokamwa lelo idps bato na bango bakufa bacroiser les bras bahonore bamort na bango te nyonso oyo mpona le pouvoir pour le pouvoir mpona nini bato oyo babomaki bamilitant na bango lelo bakomi kolia na bango gâteau donc eza mpona biso eza symbolique il faut toujours kohonorer bato oyo batangisa baza bamartyre ya démocratie voilà. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Ndeko oyebi na kati ya mboka na biso to passé ba temps difficile pour na bitumba oyo to ko bunda pour na peuple congolais. Toyebi malamu na kati ya mboka oyo banda kozwa kaka bitumba oyo ebanda ya UDPS nazwa période ya UDPS kino lelo bato ebele batika nzoto na bango makila ba congolais etanga na kati ya mboka oyo lelo ezali mokolo monene oyo peuple congolais alingi a se souvenir na bandeko na biso oyo nyonso bakenda kotika bomoi na bango po na komba oyo ya liberté mais lelo bitumba oyo ba congolais babundi tokomona comme si que bitumba wana ba marcher au pied contre bitumba wana lelo oyo na lolenge makambo ezali kosalema tokomona comme si que peuple congolais azali négligé toyebi malamu ezali na bato oyo baboma na kati ya ba permanence ya ba parti politique ezali na bato oyo bazwa ba gaz bakufa na lit oyo toko bunda ya liberté pour na changement ya mboka mais le combat ya liberté lelo eza kozala bafoué au pied pour na ba intérêt partisan pour na ba intérêt individuel pour que bato moko bakende ko réjouir na yango bitumba oyo bieke eza bitumba ya congolais et komi bitumba ya ba individu wana bakomi ko se réjouir na bitumba oyo lelo yango moni lelo le 19 lamuka elongo na eside balobi te esengi ke tokende ko se souvenir na bitumba wana yango moni lelo to ko sala marche. Non, lelo toza kokanisa effectivement madame ndenge lobi yango ba congolais oyo babungisaki bomoi na bango pona kosenga démocratie na mboka kosenga respect ya mobekoli konzi la constitution parce que zalaki marche ndenge boyebi ozaki organisé na opposition pona kosenga l'organisation des élections surtout présidentielles dans le délai constitutionnel. Tokoki kobosana bana mboka wana te o basopaki makila na bango pona démocratie lelo na mboka na biso démocratie ezali te volonté ya peuple za respecté te bato peuple aza kopona bango nde bakokamba ekolo te toko continuer combat oyo bandeko na biso bawaki pona ntina nango nde omoni lelo tolobaki biso na SID toko commémorer ba mémoire na bango pe lisusu toko tondo nzambe na misa na tina ete abikisaki mokonzi ya mboka Martin Fayulu Madidi mokolo yango parce que boyebi kezaki mokolo wana nde babetaki elis masasi na moto kasi na ngolu ya nzambe atika na bomo lelo. Donc voilà madame raison ya activité à lelo. Monsieur Adrien Metomoni partout à Bacheli Bino déjà Jeep ya ba police aux la Bino donc pour créer des ordres pour bon pas agir. Non madame biso toza bata désordre té. Là si soko tali ba manifestation biso to sala kana SID eza manifestation des ordres des alakate parce que to sala ki meeting na Kanluka au Monaki yango to sala meeting partout au Monaka yango la police est là pour encadrer les manifestants. Biso bonjour.
Lelo eza le 19 septembre. Tous ces souvenirs na date oyo to pasaki année passée au monsieur Kabila abomaki bandeko na biso bakufaki ya opposition même na siège ya IDPS bandeko bakufaki. Lelo biso to sangani pona ko commémorer date wana pona ko lela bandeko na biso o bakufaki na année passée na 2016. Non, eza to kotambola te, to komela te, tozo tambola na mémoire ya bawei. To ko sepela te parce que bandeko bakufaki ba Deschad bandeko na biso comme ba Paluku bandeko na biso bakufa ba Rossi Mukendi biso to ko sepela na liwana te, tozo tambola pona ko lakisa Monsieur Kabila avec ce système na o continue Monsieur Chilombo que il faut que ba cesser na ko boma ba congolais to ko kufa lokola batabate o ezamboka na biso. Message no pesa ba s'adhérer na vision ya président élu Martin Fayulu Madidi parce que c'est lui le président élu légitimement élu par le peuple congolais na 62%. Bon, pour ngai eza journée moko ya passe ya mawa tozo kanisa bandeko bakufaki ezalaki na lekaki mikolo moko ya passe landaki image yango lisusu lobby avant-hier et puis singa passe makasi eza bandeko bakufi pona tenance oyo raté mais souci nanga passe nanga eza makasi ça que non tenance yango bandeko bakufaki pona yango mais ekokisa mi réellement te. Mais dit bazu muto yo a gagné quitté bazu ba programme qui est président de la République. Et les pesi biso passe makasi mais moi on ngeza ki toko makasi ce qui président eli o azaki Martin Fayulu ba bimisa qui est ba programme qui est. Ya metto ko lembate magé tenance ça raté yango to lobi que non magé c'est là souci to zanango photo commémorer bandeko ba kufaki batika biso le 19 septembre yango to ye SID na bandeko to bengi bango même o bazu pouvoir na ki moyibi ba rejoindre biso ce qui ba wolinga on a bandeko ba kufaki na siège na bango o Kabila Tumbaki. Ouais, bon, journal lelo eza journée au biso toye ne sengote eza journée to ko réclamer na le côté eza journée moko ya mawa toye to sangisa mawa elongo na président de la République Martin Fayulu autofotaki le 12 et le 30 décembre 2018 na bayeba kufa na bayeba kunda na ba force commune. Yango na ngana épinglé ndeko lobby boye IDPS bino bo lobaki état de droit Kabila kende muyibi Kabila bomi bato est-ce que lelo bato ba boma et pas ya Kabila bo réclamer bango sus et na moni Chilombo ke Belgique a lobby ba longola ba sanction contre bato ya Kabila c'est que nos travailleurs na bango batindaki na Belgique pona ko sala moi ironie ko kende ko sala ba aventure Mike Mukeba lelo za na prison. Na prison parce que dénonciation a salué que Baïbi Mbongo y a peuple congolais. Mais il y a un député, il y a FCC à Bima na parlement le Chilombo c'était un inconscient. Nam député wana na Mike Mukebai na na kokota prison. Mike Mukebai c'était un député a sali droit na ya dénonciation na Mbongo Baïbi. Mais l'autre là a injurié même Chilombo c'était un inconscient. Mais le Zolia Azole mayonnaise, bozo banga bango. Toyebi ke boza ba travailleur ya Kabila, mais toyebi ke na bino, na ye, na kamere, bokotika mboka o biso to lembate. Mais toye lelo po mo mettre fin na ko ba congolais. Yo IDPS ko commémorer journée oyo te parce que expliquer ba peuple congolais nini. Na mutaboma ki bato IDPS, na mutaboma ki bato congolais. Lelo na bino bozo lia nzungu moko. Soki bo lobi bo fête oyo, bo fête nini. Rossi Mukendi akolia yo Chilombo ya mibale Paluku bobomaki na este akoboma akolia bino pe ba peuple congolais na papa Etienne Tshisekedi boboma bino bato FCC nyon Chilombo elenya pouvoir
mais okoyeba ke pouvoir na peuple muta pesa kango lokola ba noma ke pa na bango biso peuple to kotelema toza peuple souverain nzamba kolia yo atako na butu ndongo zo ke voyager nzamba ko punir yo voilà likambo la kokai ko bakisa ya muke voyage na ye na Belgique kuna ba bengi yete ake visite ami pesa ndenge mwasa mi pesa so ba lingaka yete azoko mi lingisa ye moko mais eza peuple congolais te bon mone ba peuple kuna ba manifester ba lobby ba koka koloba. Alors, biso peut lobby au kotika pouvoir au kende. Merci beaucoup. Shadaria ebi yango, Fayula zamo kozi, Felixa ebi yango. Qui définit tokutani awa na siège tokokende malembe ti na paroisse Saint-Joseph wapi toko rendre hommage une action de grâce na bandeko na biso batika ki biso pona bitumbo tozo continuer eza moyen pona biso ya kotalisa na bandeko misusu pe tozo continuer combat que reconnaissance eza valeur pe eza te ke bozo bunda bandeko bakwei inana après po bozu gâteau soki bosali nini bobosani bandeko yo babundaki bandeko batika ki biso. Donc voilà, tozo continuer programme na biso ndenge za établi bientôt là to déplacer déjà pour na paroisse. Est-ce que vous l'accusez moi si na reconnaissance? Mais oui, biso toti karaté. To alora bandeko misusu te bazui maman babwakisi ba misusu yo ba siège na bango batu batumbama tout là basala ta basi na reconnaissance te pour na recouvrir partenaire na bango mais biso même au gouvernement en place ba oti ko bomande ko na biso defao to sala ki signe to komaki to manifester to moni pe famille na ye et geste pe to sala ki donc eza lolenge ga ya ko encourager ba bilenge onyo so bazo ya ko bunda po na ba valeur que to za sima na bango biso nyoso. Même nga lelo na kei maman na roebisa yo ke na rozala fier ya romona ke ba combattant ba soldats du peuple nyonso bazawa bakoya ko s'incliner devant tombe nanga po no lobake no moto o ya kufi pamba te akufi po ke Congo o ba lobi na hymne na biso ke debout congolais babundi po na Congo etelema. Ok, soldat du peuple, président de la République, à Kendaki na Belgique, rencontre na Roya Belgique. Soutenaka le vrai changement. Ba contacter bango pour ba pesa bango, moi 200 €, moi 300 € pour que ba kende ko accueillir ndeko na biso. Donc pour dire que mutu nyonso aza na koyeba que moto to pona ki biso peuple congolais eza Monsieur le président élu Martin Fayulu Madidi. Le reste wana ezanango ya kolukaka batralala ko ambrier pour que toi avancer bazwa tata ya kolia pendant 5 ans ne ba luka osala la biso. Et bongo to suki wapi toza makila te biso eza couleur na biso parti. Toza na 3 couleurs phares. Il y a pembe, il y a jaune, na ya bleu. Biso toponi bleu o symbolisaka paix. Oui, symbolisera kimia. Oyo et la toza na espérance ou un espoir parce qu'avec les idées on dit c'est encore possible. Donc si nous ezara mouvement moko yo to créer na kati ya Ligue des jeunes pour na koya ko en appui ya combat oyo kaka. Ba mouvement zebele oyo ki bande comme sous ba créer ba telema ba nini mais na kati ya jeunesse SID toza pe na mouvement oyo ya ba jeunes soldats du peuple. Donc pour nous continuer kaka combat ezanango ndenge côté mso eza miliste. Bango eza milice mais biso eza structure ya formation parce que bandeko nyonso bilenge ba yo landa biso il faut baza la former ba droit na bango eza nini
célébrer mokolo ya lelo donc rendre hommage et pas na bande ko na biso ba kufaki o bazokaki o batikaki biso bazali lelo envie le kotanga président élu Martin Fayulu paix à son âme Fortuna Ngimbi moninga nangai ya dynamique de l'opposition à l'époque en 2016 ndeko nangai akufaki atikaki biso yango tetolobi mokolo oyo esengeli to réveiller conscience ya peuple congolais parce que peuple congolais babosana mokolo ya lelo te ezali une date historique ezali mokolo ya liboso topesaki Kabila carton jaune et Kabila lingaki ba élection te peuple congolais alobaki akotelema akotambola pona ko exiger ba élection dans un délai constitutionnel yewana dans un délai constitutionnel Kabila loko alingaki te lelo Kabila comme partenaire privilégié Kabila qui a tué le peuple congolais. Kabila assassin. Kabila dégage. Kabila dégage. Tu as tué le peuple congolais. Bissotolobi, Chilombo, le continent complicité. Ya Kabila, tu as les problèmes du peuple congolais. Tu as les problèmes avec le peuple congolais. Les sangs des Congolais, les sangs de Rossi Mukendi, les sangs de Thérèse Kapangala crient aujourd'hui. Le peuple gagne toujours. Le peuple gagne toujours. Le peuple gagne toujours. Donc on dit Kabitumbate. Donc on continue. Peuple congolais. Nous avons réveillé conscience nabino. Non, marche ezali na succès parce que eza mokolo oyo commémoré yango. Eza marche de résistance te. Ezali marche ya résistance te. Mais kasi ezali marche ya commémoration. Ya kolakisa ete mokolo wana. Batu bakufaki oyo tika mboka oyo tolembi tika mboka oyo jeune mi ya Kongo ekufi bana bazoko bashege bamingi bazoko bandumba toboyi akende Congolais
Facebook. bembela bango ba ignorer ba mort na bango ba ignorer ko honorer ba kufa pour na bango nyoso lokoso ya mbongo oyoki mais biso tozali na esprit ya patriotisme bolingo ya Congo so to kufa na pour na Congo to kufa. Merci. Manifestation pacifique. À ce stade, le premier stade de notre marche, nous tenons à remercier tous les camarades, toutes les Congolaises, les Chinoises et les Chinois qui se sont sacrifiés pour accompagner la marche que l'ECID a organisée. Nous remercions aussi la police congolaise qui a encadré la marche depuis son début, notre siège de l'ECID, jusqu'ici où nous sommes à l'église Saint-Joseph de Matongué. Comme vous le savez, ce jour, nous sommes en train de commémorer le sang, les souffrances, les atrocités que nos compatriotes avaient connues du 19 au 25 septembre 2016. Ce jour-là, nous étions appelés à résister contre les tentatives de M. Kabila qui voulait modifier la constitution pour devenir un Kabila Seseko. Ce jour-là, nous avons été appelés à résister pour dire non au conditionnement de l'organisation des élections par un recensement fictif. Voilà pourquoi nos amis sont tombés. Mais il y avait des victimes au sein de notre parti. Et la plus grande victime, c'était le commandant du peuple, Martin Fayoulou Madidi, le président légitimement élu, le président que nous avons élu, le président qui n'a pas été nommé. Et celui-là avait reçu une balle en caoutchouc à la tête, bien calculée. Et vous allez le suivre dans les audios qui passent. Et on voulait en finir avec lui, on voulait l'anéantir pour que le combat cesse. Dieu merci, ce jour-là, il a été épargné, mais les autres sont tombés. Notre marche a comme objectif de montrer à la face du monde que plus jamais et jamais alors, nous ne pourrons oublier le sang coulé pour que nous ayons une véritable démocratie. Un véritable état de droit. Je dis bien un véritable état de droit. Pas l'état de droit théorique de proclamation à la télé et dans des radios. Et nous allons continuer le combat pour que nous puissions honorer le sang de ceux qui nous ont quittés pour que nous ayons les bonnes élections et que nous ayons cet état de droit. Alors, à cette étape, nous allons passer devant les photos de nos camarades que nous avons sélectionnés. Ce n'est qu'un échantillon, ils sont nombreux, pour nous incliner devant leur mémoire, pour saluer leur bravoure, pour honorer leur sang, pour qu'ils sachent que nous ne pourrons jamais baisser les bras, nous allons continuer le combat. Comme on l'a dit, on ne pleure pas un héros, on ne pleure pas un martyr, on continue le combat pour que son sang soit valorisé. Et après la visite et notre inclinaison devant les photos de nos martyrs, nous allons attendre à 15 h juste, nous allons avoir une messe d'action de grâce. Et à cette étape, le président légitimement élu,
le commandant du peuple, Martin Fayoulou, va nous rejoindre avec les autres camarades des autres plateformes pour participer à cette messe d'action de grâce afin d'honorer en fin de la journée la mémoire de nos camarades tombés sur les balles de la dictature de M. Kabila. Je vous remercie. Bakoyeba